bozono bakita libuso bovanda bato bakomenga mpona discours ya Kanambe yaya bolanda mam na yebisa bino te na yebisa bino kaka bato oyo bayaki na ye nde baoya kozwa ye lokwa ye alobi aza congolais République démocratique du Congo ebandi siko kolandela ye l'assassin rentre au lieu du crime bomoni te hein Kabila crimi yaya asa discours te bino bato bomoni no grand hein Raïs, yaya, ba déplumé ye. Asa discours pression ya zwaki. Pression ya zwaki. Po ba kebise ba bibiso ba to sala yo. Soko lingi ba congolais ba ye ba kozaka congolais te. Kaka biso ba to yana yo. Ndeto osilisa yo. Yo bo moni discours ane sami te. Bino boyebit. Kabila un grand peureux. Alala la banda kunete. Azalaka a na confiance na bino te. Bolanda ba vidéo na ngante na zaolo bakala. Kabila n'a pas confiance na biso ba congolais. Ayebi kazande on a biso te. Même sécurité na zaka ko chavie na so Martin Chamouleso. Conscience nous yebi que bateau bazara qui première ceinture à Kanambe. Ezayi ba Tanzanie na ba Rwandais. Tozako mona bilongi na bango. Lelo bato ebele ba ondima te que Kabila o bango bando mona le roi Nzambe ba silisa eboy. Oui. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est biblique yaya. Là vous Sabino, on a connu le grand de ces mondes, des grands hommes, ba Saddam Hussein, totanga ba Hitler. Même au kile pe ça ba merci ba Pierre na mboa, ba na samadele. Donc Kanambe pe de même. Na moi bo dimne Moulouba Taliban. Biso to la cause noble qui est la RDC yo ye la nga Moulouba, mais Moulouba Congolais na kata drapeau. Bo créer kutu minembwe. Bo créer ba banyamulenge bo kotisa ba onka na mboka na biso to zara na ba tuti Congolais ba na mkoni. Bo créer ba banyamulenge ba na mkoni. Bilo bo créer on a chela bino vidéo hein. Bilo ba bolanda ba vidéo na bo kota na ba compte na nga so bo ko na vidéo bo kota. Bo mona Nyaruga bo zo expliquer azara directeur de cabinet ya Mzee Kabila. Ndenge ba créer minembo wana ba créer ba banyamulenge. Po ba sala mboka na biso lokwa Érythrée. Na Lesotho boyebi nini histoire ya Afrique du Sud Lesotho ani na kati pena Afrique ba ba créer le quoi république morbo na minembwe donc Rouberwa ayeko koma Rouberwa ne ko exécutant Moussa Koufi Kanambe abomisi Abdoulaye Ndomba si papa na biso le meilleur ami de Mousse abomisi nani papa Zaïdi Ngoma atindi Jean-Pierre Bemba na prison atikali na ndekone Rouberwa po sala sale boulot na kitoko yango atiaka ministre de décentralisation de minembo wana pene vandi ba kotisa ba ndeko na bango na ba banyamulenge mais bozo mboka na bango histoire ya Bible côté ya bino ba banyamulenge et côté ya bino les Israélites sont sortis de l'Égypte Dieu était d'accord pour ils ma na bonté allez chez vous c'est comme ça que ça se passe. Congolais nde soki na bina ko va na Congo central na Katanga na nord qui na zepa nanga na kata drapeau po na bamboko to balada to bota na ba neve ba cousin ya ba bikolo nyonso ngane na zabu bandiko na ba bali partout. Donc bato bazoza discours qui a dit ben eloko ezate foin na foin ba ici meka Yaya akomika Kigali Uganda toka ke Kigali ake na Kampala donc deux nini pays atika na ba capitale Kigali Kampala na yebisa bino soka apena Congolais kande bana changu bazozela kitanjilit Olive Lembe tension ça va hein? Mon mari travaille dans le silence non mon mari travaille en silence pour tuer les Congolais pour que ça ba banyamulenge musuba ya oloba kelobi mabeleza ya bango bango pe tozoye la bango pour makamwana nyoso ba kotsa ka na constitution na bango na benga ya ba fan club ba kendo sala na ebité ba créer qui clique d'amis pour ba sa eloko bon bino ba bokendo ba dialogue intercongolais congolais nyazaki kuna donc ba moni discours ane salamité bozo no ba kiti madame Facha bien négocier na ba rebelle te balu babo na raison apena mukishi boyebinga na komo tala fachi na angle msu na œil mususu misote na komo développer misu musu pour na comprendre Tshisekedi Félix fachi aza pena mukishi o bobengi wana apena revenant
boyaki awa azo négocier ozoloba pam yaya ayebisaki bino ye na Kagame bosole pa nzambe pendant que bozo seka Tshisekedi da mata ba avion ake ko nettoyer ko laver image na bino ezaki sali par Kanambe yo bomoni libana mboka bazaye ko considérer bino te abane ko ebisa wana peuple te baza ba bruti ba kizengi na bino bato perdre merci na ya constant osali kitoko ben éminent professeur pendant que Kanambe azo sali image à tout un grand peuple boyebi Mobutu na sa mabela za olele abi atanga na zaki mabele lelo bakomo tia drapeau à Zaïre mais siko talelo ko Kanamba sali Congo pour organiser francophonie boyebi Tshisekedi bitumba bundi en complicité na ba congolais na ba jour Fachi ayaki na stade à 20 mai parce que Kanamba za na batouné partout Fachi bosa musala boye bazui code basala te Fachi ye moko atambola anyata ba poubelle oyebi kota stade wana ya nini ya nini 20 mai ole kata non sa santé mauvais mais Fachi kota poata la so misala esalema po ba ngeba simisa Fachi touche congolais tando za mayele te aussi misande rono touche po c'est la Rwandais po batonga Kigali batonga Tanzanie po ba piaki o $500 oyo kokozwa plus ba yibi ope na mbongo no moko bato boloba Chilombo boloba Chilombo akangisi pe batu na ete muze kutu akangisa ministre ne asa soki 3 jours na prison yaya bokomela nga kombo ya ministre nini to mandataire ni Kanambe atia na prison to mona pena ke non muto ana ke prison pour na détournement ba institution oyo nyonso tozo vivre Kanambe mutatiki on bomoni problème mutamba kutia na onte atikela bino esprit ya corruption yo moko congolais tango zo ba Chilombo sani yo moko batu basaki pa notre état bondé combien de fois ozo teka bandeko no congolais po moni indien chinois bozaka complexé ozo boya ko sesa congolais moko sesa chinois na indien on y a pe ba vérité donc nyoso ka Chilombo mutayo la kisabina il fait fatia biso ndenge fo futa congolais faut traiter ndeko no bien ka bino mo pe ba congolais mutu bosala on faut to sola pembe yo batu basake pa no futa abandene o traité abandene soko moni mundele bela ba congolais bosa bomoni ba ndiela bo benga wa mindele kutu po na ngala bia ba ndibu bo vandi 18 ans balongo les cours éducation civique et morale président Fachi nazo bondela yo cours wana zonga SM il faut zonga bana ba yekola on biso to yekola ki on yo moni ba makambo to transmettre on a appris ça dès les bas âges ngana yekola ki mkote en école primaire comment aimer ma patrie, qu'on protéger ma bien commun, qu'on piller tout son appris. Pour battre pas quand ça patriotisme ça pour appuyer au mot. Ta congolais n'ont réfléchi on bazo ibarabino ma belle on toba nyarwa na bata balita bazo ba. Donc il faut appeler son bon pour battre la ma belle Lumumba tikelo qui pas vite à tikelo. Ya oya mboka Lumumba na Simo Kimbangu talande bakufa baliwa mort mystérieuse. La mort mystérieuse. Allez aux ombonga Congo qui sakana. Oboma ba Congolo dondo. Kabila, tu vas perdre jusqu'au dernier centime. Oya mboka Lumumba. Naza descendance pende ba ke mafumbi ya Lumumba ngana lobion pour ngana na possession ma bele oyo. Yote, yo ke o dirige na Rwanda ke oloba maloba no pa ba Nyarwanda ko simba. Awa tembo nyonso bozwaki na makila bo boma ba Congolais. Boko perdre tina na ebisi no centime suka bozana ngo disute. Boko te ya mokili. Boko te ya batu ba otobo kabila ka oyo oui. Bato boya ki facha négocier bo sapi oya ka disute na zo peksa bino ba visa bi boye bin bo comprendre visa Félix Tshisekedi te yo bozolo parce que négociation siki ba Eric Prince nde makambo ça pesi ordre semaine yango ebandi ba discussion zo mana ba accord c'est signé mais bon on n'aura pas président Facha qui encore pe mikolo Christina ça Moussa qui toko maman tu fais très bien le boulot to surtout qui pas président Facha bon mon amambo fuita sous bon mon abaka sous ko tweeter ya to appelle la besoin loyauté so moni mwana na yo ayebi musala en protéger ya chai kola na no batam kité ba comment ko sabo po ba yo sa bat mabeto timbeli bino discours aiko ezate ya oyo fingi yo moko onyo kwama zonga congolais zonga na drapeau auto sisa likamoto va biso na biso toyebi machette te toyebi poison te toyebi makila te wana biso ba bantu ba congolais